2024 oyo ezali année potrobaki nyonso ya nkuku ekobima na mpwasa yaya ozali omibengaka mosali ya nzambe oza fonctionnaire ave nzambe tokolanda tolingi te boyela biso baparole oyo te ne touchez pas à mes oins botika nzambe ajijaka basali na nzambe te mbala oyo 2024 naisaki bino biso tokobanda kojuge journaliste n'a pas d'amis ozala pire te soki mabe kwei toko dénoncer pesi pasi ya kosakana te toloba yango nini après comme la cigarette ya pasteur tope prophète tope frère Moïse Kasongo tala sous Deniles a touti bordi yango a touti ndenge nini chauffeur na ye tope chauffeur na kala abimisi ba secret oyo e bomba ma ya kosakana te nzoka Deniles ye musana ye akendaka bongo na bana ya 17 18 19 kutu yoka ba secret oyo abimisi azwa mwana batu ya muke ya moins de 19 ans akenda na ye epai ya ndeko na ye Roger Lesi oyo ezali ba accusation moko terrible ngabu talobi yango te kasi chauffeur ya Denis Lesi apesi ba précision yo surtout ya après ko tout na ye bordir to tout vide tout ki wana makambo ebimi est-ce que makbatu oyo to batu nyo surtout Denis Lesi asimba kana maboko na ye to azala kana bango vina bango ekomaka ndenge nini tala lelo peniel azalaki bongo ono na yepa Denis Lesi alakisanga nzela asuka ndenge nini na keipa Nathalie Makoma ye muta makeso pa Joseph Kabila à l'époque kuna Nathalie Makoma vina ye ekoma ndenge nini yango lisoto kobetela yo lelo Denis Lesi na bengo Denis Lesi 3 fois na lala na la mukati Denis Lesi o lala mwana moko ya protocole un certain dimanche na église tozala na voiture na yo na Range Rover oyo zora mbongo na ngo storkaka apôtre Léopold Mutombo. To côté na car. Une fille, cette fille-là, je tais son nom. Cette fille-là, je pense même pas qu'elle a 19 ans. Elle peut avoir 18 ou 17 ans. To côté na voiture moro. Ngai cette fille. To etie pas Roger. Maman na lo ba je na tiena vieux Roger témoin. Yaya na Roger. Témoin na motel Fiki. To côté na ndako. Vers Roger bimisi bouteille à whisky. To bandio me la bouteille à whisky, to bandio me la bouteille à whisky, to bandio me la bouteille à whisky. Denis so continue moi na na chambre. O lali moi na wana. Toke de bongo na Allemagne précisément na colonne ndekobali o aleli basi ya mabala bakomi kosala kindumba koleka kutu ba Chelsea ya paka juma ya kosakana te mobali azui musala na Munich atiki mwasi na ye na ndaku kasi chose grave. Mobile tanga ye kozonga toilette ébouchée ba bengi plombier aye a déboucher toilette abimisi tala ba préservatif ya kosakana te ba préservatif wana ekotaki na ndako wana ndenge nini nzoka mwasi abandaki kobima na pasteur na bato ebelebele somo ya makambo eleka na Allemagne ba Allemagne bande ko colonne bokota polelo eza makambo ya bino mwana mobali oyo aleli ndeko na mobali aleli mingi abala ki mwasi awa na colonne bandeko kobala abali mwasi awa na colonne nzoka nde mwasi ye abala bandeko na ngai ndumba munene ya kosakana te basi ya colonne la plupart awa kindumba eleki ba pasteur ba chaka bango bazemi muto bazalaka te bandeko na ngai ndeko wana bapesaki musala na Bayern de Munich bandeko na ngai aye koloba kenon seme mwasi tika na colonne ya sala musala na Bayern nzoka mwasi kota tikala awa akoma na ye mapopo oya tuta akei kosala buzoba tango sala makambo na ye nzoka nde wese etonda bandeko na ngai na buzoba ezali nini buzoba ezali ke tango mwasi ke na kota na toilette na mobali na ye kosala buzoba na bango ba image yango wana bokotala makambo nini oyo mwasi wana salaka bandeko na ngai ba boucher toilette ba bengi ba pombier tango ba kotala na kati kuna botaba biloko oyo ebimi na kati eza soni mingi Ale Bolojo a abimisi ba révélation grave ça langage que ye tangu batu bali ko luka président Félix Antoine Tshisekedi portrait disparu azali ko mona na te akei wapi est-ce que azongi pa nzambete pa tata mokonzi oyo asala mokili oyo Ale Bolojo a abimisi vérité alobi yoka esika oyo président Fachi azali Félix Tshisekedi azali na Kinshasa akei un pays à côté Kigali na Kigali asisi maonda o sala azui avion à Europe à partir Europe à côté na bateau bazawa na ba louer 3 niveaux
Il y a bateau, ça randonnée, tout ça, régner, vivre. C'est qu'on a souci, information contraire. Batu bazalaki kozela bamona président Faci azonga kasi bafanda kaka boye changu etombe nani azongi balobaki akimi akoya lisusu te nani wana Shina Rambo Joseph Kabila Kabange de retour na Kinshasa yaya full oya sali wana na yebite boni Kabila zonga akozonga na miracle nini kasi bozo pousser biso to kanza Kabila pona nini Shina Rambo de retour à Kinshasa vie calme Kolo Université ya karape ya calme landana nu retour ya Joseph Kabila Kabange ngana yebisa nzambe so opesinga motema ya Kabila no nakuumela na mukili ozofinga zoloba so kabimela te batali abu ti ba olongola ye periode moko le Kabila za president nande onanga yo leto ina usola masolo politique nde onanga moro omone priere ici la yelinga passe olandi babini omone mikolo zobima na TVT babetaki masas azana Chine na koma ngape na lobi en tout cas alobi na ebite soka kobika wana masolo na biso ba opposa na tango c'est fini mbalo ya akubika te akoyoka pe biloko wana ata mutu musumu motema moto que na po alabima na TV akoumele lisusu mukolo moka bokofande ba l'occasion de rien Kabila apparaît cicatrice te tache te totalan so mutu babeta masas ata cicatrice te alors à sa fin mikolo oyo nazali kosepela na prédication sibino bato o ba yebalante bateaka o to yebani wana bazali suka yoka prédication ya pasteur o yaya nzoka bandoki nde balingaka losambo ya kosakana te keba muta sambela tongo midi poko mekomona ya la mutema mabe nzoka la simana yo koyeba te na mona ka yango série ya ba mama légionnaire mama catholique mama zoko swana na mutu wana nyongona ya biyo sakana ngai na kena no messe à 18h so na 6h à 18h na 20h na koyela yo soki na raté yo na ke messe à 6h tana kozonga okoyeba ngai akeipe misa azongi boy abandi pe kosambisa mutu nesaki onini yo lakini messe ebongo okomona tanga uti kosambwa ye donc keba kobanga kate soki mutu azoganga fata shara baba parla la ngira ino normal nzoka bandoki basambela kaboy yoka lisolo ya mama oyo epesinga chair de poule tokozonga na ka émission ya lelo. Les sorciers aiment beaucoup la prière. Je sais de quoi je parle. Ah bon? Les sorciers, balinga kalo sambo, bandeko. Na 1800, je crois, 40. Ndeko moko betela ngali solo. Yoko tuna teso na 1840 na zalaka. Ezali solo akala. Na lobi na 1840. Ndeko moko bisinga papa. Biso na Cameroun nao. Place tozana Cameroun. Maman na biso. Akotsa kapso ba jeune de prière. Akotsa kapso lo sambo. Ndako na biso chaque semaine bakangi congélateur maman bibi na clé. Tous na jeune muta ko liate. Soka zongi na pourquoi? Toke prière, soko ke prière te maman kolobiso te. Mais tant liba les koufi. Maman na ya fandisi ebisier. Libala no ekufi po. Moi je ne voulais pas. Bino boza bana o na zwa bino na mai. Il faut bobala mibali o bazana nature moko na bino. Yo ke bala mobali o azwa ko bebisa biloko na biso. Oh maman, et bon ba prière yo sa nzaka biso ezaka poani. Oh oui, mais faut to sambela. Faut to sambela. Mais libala wana ko vanda te. Ikufi tika kutu ko sambela po na ngopo mobali wana zo bebisa biloko na biso. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Mbote bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos to bozwami poko elamu epai na bino le tozali mokolo ya lendi ba o bakendaki misala sava ba o bakutanaki biso na tongo te landa no émission ya tongo ezaki hommage ya Chaka Congo avant oya kolanda asika bo likambo te silisa pe oyo okozongela biso kuna merci na yo mama Emezola toujours présente merci beaucoup
Vicky Mabonza, on est là. Maman Emilienne Mboma, la Monibino, la première dame de Belgique, pour ne pas dire de Bruxelles, et Maman Marie Hélène, hein? Voilà. Mbotenayo Esika Ozali, Maman Marie-Thérèse Yope, Mbotenayo Esika Ozali, Maman Marie-Thérèse Mosungiabana, c'est que bien. Nous autres c'est que bien. Na bosanité, Maman Émilie, Maman Suzanne Massamba, Ozali est belé. Na bosanité, Maman Chouchou Kizeka, la femme peintre na Cape Town. Nous comprendre, c'est que bien. Merci. Tala émission na bino radio le coulé yango e bandi na sengra ya soko koti to partageaka po ce qui ont partagé et que sungande komoko songolo et sikamoko pakala makambu ya basal na nzambe oyo ezali kopesa kabiso mutu koswa bambela cigarette mabe bambela diamba mabe baganga ba mamuani mabe batatuani mabe tala ba vérité e bandi kobima bino bakanga bango na ba bana ba mineur mabe basala bilo ya marque na marque kaka basal na nzambe to bosna te ya à l'époque tant to yiba na miketo bale ko kenna ba école okomona ba magicien ba ali ko ya ba misaka ba pigeon ba misaka ba nguba ba ngumba ba neso tuwana e sala makali sute ba ngona stuba kima na sima ya église ba ko ba fonctionnaire a vient nzambe kotika ka n'importe qui te achayo maboko to achayo ba no maboko po awa somo denilesi nzoka nde abimaka na ye pela bana mikina ndaku ya na ye Roger Lesi ngalo lobi yango te bokoyoka yango epa ya ex chauffeur na ye ami bimisi ami bombite soki za lokuta ye akoya aya ko démentir est-ce que tangu de Lesi bana ko tambola abeta na vite wala oui c'est vrai er moko ezala kanango autant mo nzela posa na téléphone ki di ba obeta kasi ye ki di bate yo ka ndeko ba ki na sa bien ma yo hey koloba ande ngwate ba saile ngo ba sketch ba comédie belé ezala ki nini ezala ki bien ma to nini to ko merape ko décortiquer moi mukie Makam oyo Denis Lesi amibengaka prophète de la nation ya Denis Arobaka tokozongela oui c'est vrai bakam solo bakaya solo mais nyosaria solo tom seul kuta est-ce qu'il est vraiment prophète na ebité balobaka ne jugez ne touchez pas mais ouais bon juger basal na nzambe te nzamba ko juger bango biso lobaki na 2024 oyo toko juger tout le monde parce que basi ba changer balobaka kala les paroles s'envolent les écrits restent et changeant si que comment na ba écrit na ba parole na ba vidéo et comment kotika la biso tika la semate to koloba on comprendre c'est que bien voilà. Avant de développer le titre Obomoni Bongo na sommaire na biso tika to souhaiter un très joyeux anniversaire na Arlette Wumbi depuis Kinshasa. Maman Arlette vient de fêter ce 51e anniversaire et voilà Maman Arlette il y a moi muchopo muke ozuma eteni ya soso ozuma eteni ya kabri moi eteni ya dendo moi Thomson Batumba na kwanga ole omeli moi vitalo et ça là moi j'avais fait fele Maman Arlette Wumbi, joyeux anniversaire à toi. Voilà, Lia Mela Sepela. Au nom de toute l'équipe de la radio Locolé, nous te souhaitons un très joyeux anniversaire à toi, Maman Arlette Wumbi. Voilà. Grand merci à Michael Joss, sponsor officiel pour ne pas dire partenaire il y a émission Oyo Radio Locolé sur Bogota sur Ito Boboye et ça bongo grâce à Michael Joss ali griffe ya moi na mboka lokola ka wata ba Gucci ba Versace ba Twin Family ba Zara et ça pe Michael Joss MG kota na site wana Michael Joss LLC soko kota site te yo benga biso to hôtel au site et puis numéro il y a service clientèle à Michael Joss il y a nyo surtout zali kuna ba t-shirt ba polo ba ketch ba perpète ba montre spécialité la montre Michael Joss alini c'est ba montre votre résistance yo le ngaga ta Rolex o Rolex ba présent na mai ata Rolex te Michael Joss so ko na mai ezwaka mai te ato po una mbula neni aussi ba te ba robe ya mariage nyo surtout kota bongo na site ya Michael Joss voilà to bosani peut-être ba anti-poison zali pour se protéger ya benga biso to ko en contact ba ko anti-poison pour na yo o se protéger autre lo ba quitter to lobi. Dans l'histoire oyo et salami bongo na colonne de combat la leki a expliqué yaya makambu o eza terrible ko sakata ba mikolo ba papa to salaka angele nyonso ya mpoasa eko bima na 2024 oyo papa wa to kena Allemagne papa azoki musala na Munich je crois bafanda ka bongo na colonne ba mama colonne bazali awa est-ce que bebili solo oyo
telanga ba j'aime ko partager lenga papa zui musala na Munich amoni ke ba ke na famille na Munich na habité ko simbate moi si atika na Cologne yake na ko na Munich aye kozonga bona Cologne au fil du temps nzoka soki papa akei mama atika ko sala babu zobereri na sima awa ya kosakana te na sibino mikolo paka juba kutu bien yaya ba étudiante ba récupérer musala ya paka juma na ba mama oyo babala ya kosakana te nzoka ba buzobe sala makala sima wana papa tanga kozonga au fil du temps ça a pris du temps juma fandi boye bana bakena toate ya ki boucher ba kanti lokolo ko babesa kuna papa abengi plombier aya ko déboucher yango plombier aya déboucher abimisi ba préservatif ya ko sakana te ata sakombi moko na veille sikoyo papa atali ba préservatif oyo ewuti wapi po na sa la kaya mote batuna boy mama abandi ko te pate pa misu vérité bimakate e biminzoka pasteur ya ko ya kaka ba pasteur er moko talagape papa sana mbongo wana jua mega okaikina mbongo o pesa kai est-ce que akonta ba mbongo tata oyo e pesi mutuko so ya kosakana te to betili solo likolo ndo ka expliquer so est-ce que bino bana ya Cologne ba mama ya Cologne ba mama ya Bwania pe ya sage na Cologne brebi solo o te e pesi mbininga soko sala makambo wana tika po mutu esa ya koswa la nande ndeko o expliquer ndenge makambo yiki na Cologne e modo songa na biso suivez ndengo nangana za awa na Cologne na yembangu na Cologne pona nini po otala Cologne yango no malibanda mboka oyo à chaque fois na lobaka ke bando kinde batoni na mboka oyo Cologne na basi na mibali bandeko otala naza awa na Cologne yango yo na sike bomona ke jeune maître za na Cologne bandeko na ngai eloko nini etilingana ya awa na Cologne bandeko na na Cologne awa c'est parce que ndeko na biso ya mobali abengi nga rapide abi jeune maître yolobelaka mokili mobimba yaka mbangu oya kolobela likambo oyo ekomeli ngai ndeko na yo bandeko mibali boza partout na mokili boyebaka ke non awa na Allemagne na ville oyo ya Cologne bandeko bana basi kindumba eleki ba pasteur bazotia basi bazemi batu na Cologne bayebi na bango me bafanda kimia bandeko na ngai eloko nini etindi ngai jeune maître na ya awa bandeko eloko tinga na ya awa ndeko na biso aza ko expliquer ngai makambo oyo esali pasi mingi na zo mino no Cologne yango omoni ke na Cologne yango yo na oke tina kati yango yo bandeko botala Cologne nanu bomona te comme ça na ko expliquer bino makambo nini oyo eleki awa bandeko yango to kende botala tozo kende yango yo bandeko na ngai Cologne yango yo bana basi ya Cologne kindumba eleki awa so bali mwasi basi bafana na mabala te basi ebele awa musala bazwa ko trompaka mibali soko yo bala mwasi na ville ya Cologne ndeko na ngai yebaki oko souffrir vie na mobimba o jeune maître alobaki te bandeko na nga bangolais ebele babala awa na Cologne bazo souffrir ya kosakana te basi bakomisa bango lokola neti mabata kosenga ba unta alt otala Cologne yango yo bandeko o jeune maître alobaki te. Bonjour la famille, bonjour partout, vous êtes dans le monde. Ici c'est votre ami Simanene Shindikana, le jeune maître, fils de l'homme. Toujours propre comme d'hab, malgré les autres l'arbitre, c'est pour me salir. Problème T, ça sert à rien de faire un combat que tu gagneras jamais. Bande konanga za awa na Cologne, na ina mboka oyo. Bande konangai babengi singa awa mbango, manoto abutu. Biso ba ndeko na bino oyo tozaka toujours pour na service na bino bandeko. Pourquoi na ye awa bandeko na ye awa parce que ndeko na mboka mobala aleli mingi. Abala ki mwasi awa na Cologne bandeko. Kobala abali mwasi awa na Cologne. Nzokande mwasi ye abala bandeko na ngai ndumba munene ya kosakana te. Basi ya Cologne la plupart awa kindumba eleki. Ba pasteur ba chaka bango bazemi muto bazalaka te bandeko na ngai. Pourquoi na ye awa bandeko? Ndeko wana bapesaki musala na Bayern de Munich.
amoniki abala mwasi awa na colonne mais tellement que abala mwasi awa na colonne bandeko na ngai aye koloba ke non seme mwasi atika na colonne yasala musala na baen nzoka mwasi kota tikala awa akoma na ye mapopo oya tuta mwasi na ye sikoyo bandeko na ngai akei kosala buzoba tango sala makambo na ye nzoka nde wese etonda bandeko na ngai na buzoba ezali nini buzoba ezali ke tango mwasi ake na kota na toilette na mobali na ye kosala buzoba na bango ba image yango wana bokotala makambo nini oyo mwasi wana salaka bandeko na ngai ba boucher toilette babengi ba pombier tango baye kotala na kati kuna otaba biloko oyo ebimi na kati eza soni mingi na lancer message na bandeko to boza awa bokeba kolinga mwasi na colonne te ça parle plus trop c'est votre ami Simon Shindikana le jeune maître Yaya nayebaki te ke bandoki nde balingaka pe kosambela tolobi te ke bandoki nyonso basambelaka basalaka bandoki kasi soki mutu alingaka prière chaque fois o prier tongo midi poko azoko banda kosambela 4h ti 7h soki heure nangwana soki abandi prier atikaka te keba qui te dit que si quelqu'un prie no ba temps ebende ngwana azali kaka mwana ya Nzambe yoka témoignage oyo na osepela na pasteur oyo azala na Cameroun un Congolais de chez nous, mais on va au Cameroun, je ne sais pas si on va aller Masola de Kobeta Yaya. Et hier, vous avez expliqué que le tribunal a bandé Zalaka. A zone ici dans la révélation, à hauteur de sa mission qui est bando qui balinga kakosa balinga prière on dimate ngana hauteur de bon bandil. Ah wana monnaie ngo. Au comment la maman soit mission ça kana ngai. Na kena nous prière pour héros déjà. Le grand na protocole d'église. Na kena nous prière l'église so que sili na zo ko zongela yo. Kaka ndenga lobaki Yaya. Alors ne peut prier, sokaya zongelio ko swano wapi tina bitumba. Mais na pourquoi il faut qu'il y ait une répétition, na pourquoi il faut qu'il y ait une maman légionnaire, na pourquoi aza intercesseuse. Eh, mukaya na makambo, l'anda explication ndeko oyo o comprendre mokili o makambo sana. Somme. Les sorciers aiment beaucoup la prière. Je sais de quoi je parle. Ah bon? Les sorciers balinga kalo sambo bandeko. Na 1800 je crois ba 40 ndeko moko betelanga lisolo yoko tuna teso na 1840 na zalaka ezali solo akala na lobi na 1840 ndeko moko bisinga papa biso na Cameroun nao place tozana Cameroun maman na biso akotsa kapso ba jeune de prière akotsa kapso lo sambo ndako na biso ka chaque semaine bakangi congélateur maman bibi na clé to na jeune muta ko liate soka zongi na pourquoi to ke prière soko ke prière te maman ko lobiso te. Mais tant que l'Ibal est koufi, maman n'a pas fait ici, l'Ibal a koufi pour moi je ne voulais pas. Bino boza bana o na zwa bino na mai. Il faut bobala mibali o bazana nature moko na bino. Yo ke bala mobali o azwa ko bebisa biloko na biso. Oh maman, et bon ba prier yo ça ça biso za kapwani. Oh oui, mais faut to sambela. Mais l'Ibal a ko vanda te. Il koufi tika kutu ko sambela po na ngopo mobali wana zo bebisa biloko na biso. Donc tout ce qu'il était en train de faire prière, donc il y a moment où les autres n'a pas. Et bon, je vous dis que les sorciers savent se déguiser. Regarde comment Judas se déguisa à côté de Jésus, jusqu'à ce que ma PC confiance à gérer finance. Pour dire que Jésus ne peut pas déplacer sans Judas. Pour y a la finance. Fois à la wana toko somba mai, toko zobilo kuna, toko futa banyonga ba mama ba gâteau, to lia ki jour une évangélisation. Il s'est déguisé bien, il est là à côté de Jésus. Il connaît tout ce qui entre, tous les dépenses et c'est lui vraiment qui maîtrise que na 15 heures, yeso ko bimela nanzela ngaba. Allez, abisi ba principaux bino bo bimela koto ngana ko pese bise yewana. Les sorciers savent se déguiser. Aux 1800, aux 1 million à sac na yoana. Tu sors ici, il faut un taxi. Oui, bien, on va noter la taximan. Quand tu regardes le taximan, tu dis, oh, pas qu'on bien. Tu vas commencer à suspecter tout le monde. Maintenant, étoile na yo zanangwana aussi suspecter à batouté. Et le monde a sorcellerie, ils tout faisait étoile. C'est là que vous allez voir, sur le monde, moi, c'est une étoile. Même dans Zéla, vous allez voir, Mobile Liboso, DG, Mobile Mibale, colonel, Mobile Misatu, ministre. Vous allez sentir que ça n'a rien, Mibali, Moko, Baya, qui est pas naïe, ou qui n'est pas battu, c'est toi. Maintenant, dans cette étoile, les sorciers peuvent envoyer aussi un mari, un homme, à Bali, au capoisé l'étoile.
bobo type bana fête salami to yepe na ba cadeau boke pen église pasteur papa mboli libala zoka de mariage wana bazo baloka po basa l'étoile na ndeko moko ya bisingai avant-hier na obondela pone ya bi papa na kata libala toza basi bibale mais ces derniers temps mon mari ne me donne rien même bon na mona kata il a beaucoup d'argent azo bisanga yo ozana étoile te yepe sanga mbongo yo ko lobaka to yo ki na sombeli deuxième femme biloko na sombeli bituka ça te regarde pas yo zana étoile yepe sanga mbongo tu as compris quelque chose? Amen. 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 Ah, donc quand on vient épouser ta fille là, au moment où on va la moine na bino, bo trembler te, bon eza éphémère. Bo lukape bo yebe ta dame, bo lukape bo yeba, mobali to soki ne ko pesa moine. Est-ce qu'il y a une mission ti? Ba ko ba le moine ba sali l'étoile. Ba bo tie ba na misa to mine ba divorcer, ba tikeli bino étiquette. Tika puissance à sorcellerie zika. Amen. Étoile na yo pela. Amen. So étoile na yo ezana mobali moko ezana mwasi moko misala mabe afande la ngona kindo ki azo travailler yo vie bande ko kende bien butu ekweya butu elongwa. Amen. La Bible dit il y avait des ténèbres sur les surfaces et quand Dieu a vu cela il dit que la lumière soit et la lumière fut. Il dit dans sa parole je suis la lumière du monde. Celui qui marche avec moi ne marchera pas dans les ténèbres. Amen. Ténèbres elongwa nanda kuna yo. Amen. Longwa, Mouya sorcellerie longwa, Mouya maladie longwa, esprit de mort longwa, échec longwa, déception longwa, maladie moulier longwa. Amen. Maladie moulier longwa. Amen. Que moi douleur à mouké aucun hôpital, bah oui biso non, to moni ba tâche moko. Est-ce que vous me la banque ote? Nom de Jésus. Vous me la galikaya. Vous me la whisky ote. Oh mais nous sommes en train de voir ba tâche moko na poumon na yo. Au nom de Jésus. Au nom de Yote, Jésus. wana mama na binonde babo mabongo yote lo bangate. Ngate. Il y a ça docteur na kenano hein na mela bakisa bokoko nzoko ye prière. Il me na après moi au bas de l'examen. Amen. Ne sortez pas à l'hôpital, tu commences à pleurer. Famille n'a besoin de la grave. Yo za famille wadati. Amen. Il faut croire à la parole de Dieu. Il faut croire à la puissance de Jésus. Tu es un enfant de Dieu. On ne peut pas te prendre comme ça. Amen. Je déclare cette soirée. Tu ne mourras pas de la mort des hommes. Amen. Ni de la mort des volontés de la famille. Amen. Tu ne mourras pas de la mort des hommes. Amen. Yo te le mandate. Ngate. Alléluia. Prière et silito bondela. Il y a des choses qu'il faut refuser. Dans le livre de 1 Roi chapitre 3, le verset 16, il y a une femme qui a changé son fils qui était mort. Regarde la réaction de cette prostituée. Bangomi bale bandumba muninga changé moi na butu mais il a récupéré moi na oyo ya kokufa alongoli na tolo na atali abi oyo akufi oyo ya ngate. Omoni maladi wana ya yote. Amen. Échec wana ya yote. Amen. Liwa wana ya yote. Amen. Mutu aboma wana bino akoboma yote. Tu as déjà compris comment les sorciers travaillent dans ta famille. Tu as déjà l'histoire de ta famille entre tes mains. Alors il faut présenter dans ta famille la parole de Dieu. C'est ça. Tu as déjà compris comment est-ce que le système là travaille. Tu as déjà maîtrisé. On y est déjà. On dit qu'il ne peut pas faible découvrir les secrets. C'est alors qu'il faut vraiment prier Dieu pour les secrets de la famille. Les secrets. J'étais en train de dire que la force même des hôtels, c'est les secrets. La force de la sorcellerie, c'est les secrets. Yango monaka bako kende lobi na bando biso ke oko kende ko bala mususu dès que tu pars là-bas ozo bala mumbala non yoza moteke. Un exemple que bala mumbala. Tu vois que yoza moteke mais papa na bino ko biso to luka papa moko a mumbala a accompagner biso kuna potant to ko mato vérifier biloko ba ko senga biso soki na coutume mbala ba senga kango. Tout ça pourquoi? Parce que dans la sorcellerie on peut demander quelque chose ou eza sacrifice bino bo éviter. Ba ko bisa bino ko pesa tabanzoka tababa sengi bino eza mutu. Donc faut même papa moko asa mumbala ya ko bisa bino te biso na bambala to senga keloko te botu na bango poni ba sengi. La force des hôtels, de la sorcellerie, c'est les secrets. C'est là que les Philistins travaillent avec Delilah. Secret à Samson, ils animent. Na vie, polonga, betumba ya butu pe ya moi. Zalana secret. Moi, Mboka, Alain Bolo, tu as abimé ba révélation grave, ça engage que y a évité à juste source information, on a pu casser biso, expliquer biso, bengi biso, to lingi yomoko oyoka, ndenga ko expliquer. Tangu, Batouali Koloba, président Fatou a reporté du Paris.
toyokaki na RTBF télévision ba belge keno ba monaki na Kigali na Rwanda tangu ya commémoration ya génocide salamaki na Rwanda kasi bango RTBF va ko démentir yango ba ezalaki yete ba salaki confusion c'était beaucoup plus ezalaki plutôt président ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso na président sud-africain et consort président ya Burundi ezalaki te président ya République démocratique du Congo ezalaki te kasi ale bolo Joator Badine a démentir information na to admissible vérité on ne sait pas source information nango ezali wapi kasi to bosanaka te soki tata mokonzi ya ekolo abimi bayebisaka biso ke papa mokonzi abimi ake na mboka songolo abimi ake na mboka pakala kasi oyo même il paraît même porte-parole na ye yebaki sika tata mokonzi ya mboka asali te epesi bato ba mutu koswa akendaki wapi ale bolojwa abimisi révélation oyo tala ye Félix Tshisekedi azalaki na Kinshasa accueillir un pays à côté Kigali na Kigali asisi mamanda au sala azui avion à Ken Europe à partir Europe à côté na bateau baza wana ba louer 3 niveaux ya bateau wana ba sa randonnée tout ça ba régner ba vivre c'est qu'on a souci na boy yo boy peut ça ngas information contraire il doit s'assumer c'est lui qui a créé tous ces désordres là. Au cause de moi, si maman Abatou, elle est incompétente dans le ministère et à plan, au commissaire premier ministre. Nous sommes en point, aux autres banques, nous qui sont pour Mathieu, Bogoye, Babakop, n'a donné vos bêtes à apprendre au Bimsa Bambo. Ma poste est stratégique, il y a une ligne. Ce que bateau, il y en a eu ça, il y a eu ça, bateau, Bimba, Babati, Caméra et tout ça. Vous n'êtes pas sérieux? Nous avons fait un moutaweta, nous avons respecté la parole, c'est mal négocié. On ne négocie pas comme ça au pouvoir. Hein? Vous accompagnez quelqu'un, vous l'aidez à tricher sans vous garantir de votre lendemain. Dites-moi, ce qui Kamé a commis premier ministre, a commis président de l'Assemblée nationale, il sert à quoi? Il se bat pourquoi? Ce qui Bemba Roselaka comme vice-premier ministre, pour que ça ait une photo, une selfie, un militaire na Goma, il sert à quoi? Bateau ba oh bino bo ka fait c'est que mutakamba mboka oh yeba na bateau ba kambara ye kana pembe na inde bomona kana maman moko boye papa moko boye cousin moko boye ba onde ba kambara fait c'est na ça bino ka démonstration moins simple il faut s'assumer maman nangai il y a un problème de choix il y a un problème d'orientation IDPS azu primature Sénat ba boy ko pesa partenaires. Tous les partenaires, il y a un poste de l'Assemblée nationale. Il y a présidence de l'Assemblée nationale. Alors, la moindre chose, il y a 4. Assume-toi. Au Sénat, il faut que article 166. Ce sont des aventures. Atangi bakumba tangi na Kabila tout le baté tout ba okanga Kabila papa. Mais ceux batangi ka mutu maman il faut bakanga mais la loi Chéribé va t'engager un certain Christian Tshisekedi. Mouto, celui ancien ministre de l'environnement, il y a tourisme. Attends qu'il un certain Christian Tshisekedi va quand déjà. Et pour Nabilongi. Papa on a passé la biso ma bien la période à Mobutu. Basai biso ma bien la période à Laurent Désiré Kabila. Basai biso ma bien la période à Joseph Kabila. Basai biso ma bien pendant que Félix Tshisekedi au pouvoir. Les lobos continuent à soutenir Bango. Bango baza ko utiliser bino ba pesa ba bango ba $100 ba $200. Mais bana na bango ba olia ba millions. Muto aibi $1 million aya apesi yo $100 pour défendre. Et dans ce sens-là, les Congolais bon lo ngwana ba biloko wana. Toyebi gaza na netinga na yebi gaza na Méditerranée, il est en randonnée na niveau ya mer Méditerranéenne, basé Belé sur plus de 300 personnes au Yebi. Avant Komakuna, il y avait une délégation qui était là-bas avant, qui a passé à transiter par le Rwanda, à Lomwe Rwanda, à Kekuna. Mais porte-parole, Madame Tina Salam Alobaki, que papa Alain, président Félix Tshisekedi a Tikala qui kokoma. Non, Kolobate est dans dossier sensible au moment. Oh, ce que vous avez boulé, biso tu photo no banga aliwa. Non, il y a des choses où tu fais un diboué. Biso mo totali to monique oui, Mouto c'est un traître. Makani Moutou ya mabe ya tient en prison. Yo cassé. Moutou ala lelo à la 3e personnalité armée. Il y a M23, tout le bani. Oh,
Maman, Sabino que tant dans le baranabino que fait, c'est que c'est un haut traître. Nous le disons en connaissance de cause. Tout le barango en l'air, lorsque va publier les résultats à fait, c'est que l'Union africaine avait contesté les résultats. Et ça allait que, dans le niveau interne, panikaki, Kabila a banni qu'on menait des marches, a Tindara une forte délégation. Félix Sekedi paie à participer dans une certaine mesure pour négocier avec le Rwanda. En négociant avec le Rwanda, il a pris un certain nombre d'engagements. Ces engagements-là, et comme il a Singana Kingo, Mbongo a été écouté. Batila biso Django Moko ana babenga ministre de la Finance. Ce fameux ministre de la Finance, Mbongo écouté. Batoboli pipeline. Mbongo écouté, Batoboli pipeline. Mbongo ezo yiba mana Congo koleka. C'est vrai qu'on n'avait pas d'intimité. C'est vrai qu'il y a monaï 2-3 fois tout cela naï. C'est que et donc au biso se pelare pas naï. Et ça sens c'est humanisme à qui nango. Tant au batumsu bande ko kufa ya bande ko se bango démarche. Mais ce qui est comique et marai na banana yé. Ba comme komi sango le roi cop. Sincèrement, je suis désolé. Est-ce que vous savez que l'État n'est pas obligé de décaisser l'argent pour entrer chaque année? On n'a pas les gars, ils savaient que Kabouy avait raison. C'est ce qu'ils ont fait. Babimisi ba information pour que Kabouy a raison. C'est tout. Vous pensez qu'ils ont assez d'éléments? Monsieur Anna Zaïgo Solana Kabila. Ou bien Banego Solana na Olenganko. Na EBC Bino, Bata M23. Ils ont été recrutés grâce à la grâce présidentielle. Ah, on a une chance. Na EBC n'a démontré. Mais maman, bon, mais quand on imaginer, beaucoup ici, le comité de bague, beaucoup de dites-moi, si l'État peut perdre des dizaines de millions de dollars pour gagner 10 millions ou 5 millions, l'État a quoi de s'embonner? Tango tobanayi kozela tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi fachi beton azonga na mboka engumba Kinshasa te komona boye Shinarambo batu balobaki Shinarambo akimbongo na Namibie après kokuta na matanga ya président ya ex-président ya Namibie président Fachi alaki wana Shinarambo alaki wana ba pesa na tambo tete kara encore je kavi la côté kara arobo mayote ba kuta la quitter. Tout le monde a dit secrétaire général, il y a UDPS, il y a un député national et puis candidat dans la poste et premier vice-président de l'Assemblée nationale, moi, Augustin Kabouya, Alobaki, Kabila, Azali, Nassima, il y a un 23 et puis Kabila, Kimi Namibi, à Kozongate. Oh, tu fais de la moukibe, Tchango Indi, Naniwana, retour, il y a Kabila, Shinarambo, Azongi, Tala, population Kolobate, Yomoko Yoka. Et les Ganginegin, tout le monde a un impact idéologie, tout le monde a un Kolukabakambu, tout Azongi Namboka Naye, Landa. Ngana yebisa nzambe so opesinga motema ya Kabila no nakuumela na mukili ozofinga zoloba so kabimi na teva tele kabu ti ba olongola ye periode moko le Kabila za president nande onanga yo leto ina usola masolo politique ande onanga moro omone priere ici la yelinga paso landi babini omone mikola zobi mana TVT ba betaki masas azana Chine na koma ngape na lubi en tout cas alobi na ibite soka kobika wana masolo na biso ba opposa na tango c'est fini mbalo ya akubika te akoyoka pe biloko wana ata mutu musu motema moto que na po alobi mana TV akoumele lisusu mukolo moko vande ba l'occasion de rien Kabila apparaît cicatrice te tache te total so mutu ba beta masas ata cicatrice te alors à sa fin c'est une grâce côté carré papa wana wabisuko zimubali abongo mama na yomo omitaleme amona ngai mbindo toni ni poko lo bete atalokabu osili atalokabu oseki atalokabu enfin c'est une qualité aussi n'est pas nzambe si tu es comme lui okumele na moki mafu ofing osepele mafu so ibiso akola balanga de wana te akalisini nango ngai na bon pasteur toni na zape mutu après tout na mai na makila ya zela ngai
ya to kosola sika boye makambo oyo to benga on den laisse à tout bordir to ngeni ya to baka biso likambo zali to yaka koloba to lobaka makambo na ba reserve mais to kena ko puiser yango na source tant to betaka masolo awa za kapona ko nuire mutu te kaka pona ko talisa yo esika mutu akoyaki yo okoyate esika mutu oyo alongaki yo pe olonga to salaka attention surtout ba mama mingi ne ba koyaka oui n'importe qui peut s'appeler moi na nzambe n'importe qui peut s'appeler fonctionnaire avec nzambe on ne sait pas na uté ko bango ne bandeli kuna kala na école to bande ko mona ba to bazuya na ba classe ba osala so ba magie on a misi pigeon mi pigeon sali boye ali misi boto misi nguba balengo ba sardine to mona ba to wana ba sala kali soute ba koma bongo l'église. Tout yebi de nile sabandi de l'auteur bandi banda kala zaki les jeunes prophètes de l'époque sera ba papa na biso ba soni kafuta ba mutombo e konso ba kutino ya tala kina ba ngo catégorie wana e belé mesiko ata ba mikona na âge mais na musala ndenge lo baka basali bongo bana miki abeta 7 fois martyr yo kana mi kulusaka ngana beta 7 fois martyr na sala deux fois soki 20 menini boy ah ça n'engage que yi kasi to de ko mo na mikolo awa soki makambo ebimi tomona ye makambu ya efek mukuna awa na mami chibola mamuwani tatuwani bakomantaki soki likambo ebimi ye azangaka te na kokomante sika boye yaya après image oyo tokomona nayebi te denilesi akutaki wapi soki ye moko alobaki bafilme ye to alobaki nini tango basimbi batango azokota ndenge wana tomoni denilesi atutani na vitre comme tout atutani na vitre wana ça avait fait couler beaucoup d'encre batu basaeli yango ba sketch batu balobi ye moko pe asilika ki yoka mutu oyo abandai komona denilesi nga otambola bi pasteur bana prophète bien mai ayoki azonga yebi koloba ndengo wante suite à vidéo wana to yebite ekataki denilesi asalaki mabe ebele to vandi to na muki na ebite vidéo yango ezali ya mikolo yo tozali ya kanaka to sengi na yo et de cortiquer yango makambo o scandale ezali ya soki scandale salami ata vidéo le ka ba 10 ans ezonga kaka Denile Sinzoka ye azalaki coureur de jupon ya bana ya moins de 18 ans 16 17 18 voilà ya zaka grand maître na bango pesi pasi ya chauffeur na ye ba chauffeur ba mona makambo ba mona ka makambo to mona ba chauffeur de belé ba ko makambo ba patron donc makambo belé ba chauffeur na ba centre parce que chauffeur ba ma patron amona ka makambo ba fana ka bouche b vous vous rappelez encore la histoire il y a JB Piana Jean Beden Piana na moi na ya 13 ans. Attends comme chauffeur non chauffeur mtawade ko gene zoyer nyoso tout wana c'est pour dire que ba chauffeur ba mona ka makambo ya marque na marque chauffeur a dende salobi ke dende saki spécialiste na bana miki kutu apesi ba précision aya okolanda yo moko yo kango comment est-ce que ye kutu parce que moi ba tia muke jour on zaka jour o ba nomaka président ya ninio ya parlement moi na mboka Kadima président ya Seni pardon voilà je vais nommer président ya Seni ya soka moi na moi muke ba kedaka na etina ndaku ya Roger Lesi je crois comme il y a des Roger voilà beaucoup ka yemo ka bi ba ke kuna Roger susu mosala na nzambe ka attraper Roger te abimisa bouteille ya whisky ya bakambo oyo ngepesa nga mutu ko swa bouteille ya whisky pa ko posala na nzambe o ko ta mela shimbo ki mabe o ko ta mela whisky ya ngapena na komela na whisky na mission ba bimisa bouteille ya whisky na so za Johnny Walkai so ko za eza NSC so ki pe nini ba bandi ko kata mulangi wana ebite soudringi wana pendant que ba kata mulangi kotoyo na ebite na Roger na yemoko deninde si mais chauffeur alaki ayemo expliquer deninde za mwana batamuki wana akota na chambre kuna fête ya kosakana te pesa mbilinga minga mwana apake et asala ba mwana par exemple na ezali légion na likolobate po biso kondana kate bino yoka kasi pesi pasi toi te dis mosala na nzambe okolanda wana okomona peut-être mwana wana za protocole mwana wana za intercesseuse pardon mama ayaka na église atia mwana na ye mama kati lokola mwana wasala nzambe azoke n'est pas pasteur nzoka pasteur azoko abuser nzoka prophète azoko abuser na bana yango na ebite makambo église osomela na ndaku to ndenge nizo pesa mutu ko soya ko sakala te bon bana ba ke na église ba service église wana ba kotaka yango te o choriste rien o protocole rien intercesseur rien pozoka kota mouveau wana na niveau wana ba intercession makambutu amonaka sango babonaka soki ba sango soki ba prophète lokola banzambi et pesinga mutu koswa deniles nga liwa tala batu mingi oya sala bango vino yango ko bilinga no tala via Nathalie Makoma
banda bakangama Denis Lesikuna et c'est moi to so moi c'est on ne sait pas mais amare pas président Kabila a manager so kina ta suka na ta na commu via na tani ba commu ndengeni ta la peniel moi la batu ya muke et consultant akangami na Denis Lesita la via peniel ndenge commu ga bulu yekebu et pesinga mutu ko soit la dara nous ndenge chauffeur et Denis ça so expliquer et bon to zonga tout c'est dans émission suivez Denis na bengo Denis les 3 fois na la mukati Denis Les, au lala moi na moro ya protocole un certain dimanche na église à l'époque bah outi qu'on nommé comment il s'appelle bah outi qu'on nommé l'actuel président ya Seni Okomonenan l'actuel président Seni comme les autres qui mangaient Kadima bah outi qu'on nommé Kadima président Semi après bah nommé type moi ceux qui bienvenus adjoint à Kadima. Tozala la voiture na yo. Na Range Rover oyo zora mbongo na ngo storkaka apôtre Léopold Mutombo. To koti na car. Une fille, cette fille-là, je tais son nom. Cette fille-là, je pense même pas qu'elle a 19 ans. Elle peut avoir 18 ou 17 ans. To koti na voiture moro. Ngai cette fille. To etie pas Roger. Maman non ba je na tiena vieux Roger témoin yaya non Roger témoin na motel fiki to koti na ndako ve Roger bimisi bouteille ya whisky to bandio me la bouteille ya whisky to bandio me la bouteille ya whisky to bandio me la bouteille ya whisky delile so koti na mwana wana na chambre olali mwana wana osilisi matanga moko ezaki na première type moko babenga soki mwana ngaba soki DJ Ngombo soki ndani akufaka ba exposera matanga na première to kumbani na car ti toke na matanga wana to kita kute na matanga na parce que muto yo falo kuta na ye azaki te to baluki mutuka nde toke mwana na zonga Denis Lesio bimana ba journaliste tebele abaso yo o ba recevoir monsieur panao songa na ko sino makambo Denis Nzamba Pinianga Denis toi tu es serviteur de Dieu Denis Lesio la bandumba te Denis Lesio la bandumba te Denis les siola la bandu mati. Et puis basi wana mingi ba rendez-vous ya Denis les sabationa ezara na station ezara na Kitambo. Station mo ezara na Kitambo. Il y a deux stations ezara na Kitambo. Kobile je crois na total. Nesika ya ko remorquer basi na wana. Akotanda ko 3h 4h. Est-ce que Denis c'est un serviteur de Dieu? Combien de journalistes à Bassi au bandé ou au micro lali bango? Moi non béton. Denis les là la béton te. On la béton te. Mais ce qu'au moins là avant on va passer botika kindu mondier ya sala kindu mbati. Au moins là bandé muku na tchaki soyi. On dit ya tchaka soyi te. Yo tchaka soyi te. Denis les yo tchaka soyi te. Yo ko to boto na ba téléphone. Oh, ba téléphone ane tika libanda, ba téléphone ane tika libanda. Yo tchaka soyi te Denis les. Et puis la plupart de sans préservatif. Toi, tu te protèges. Si ceux qui parmi Biloro Mama Tina à Boya Kola la non chambre, c'était ça. Tina a dit, mais toi, tu pars faire tes vies là, au ça va vie, au tchara préservatif, au repère ça maladie. Ce qu'on va dans Mama Tina, ils ont un système qui a PC Lengi. Pour la Sony. Mais est-ce que l'Iba est Mama Tina là? Kangambanga na yo gelo mamnalo mamino naza témoin ngana za parrain à Denis Lesi na komaka parrain à Denis Lesi libala ina mama Tina combien de fois Denis Lesi aboki la mama Tina bilo libanda ngani na jour na ndako na période de problème ya tant peigner la yekin conflit à Moïse na Maïka Yosopela si Denis Lesi akomaka déjà ici pour pas kabona mama Tina ngane muna pekisa e mais c'est Denis Lesi zo lo kabona mama Tina na moment où ils ont traîné pasteur Mike dans les réseaux sociaux. Aussi, moi, c'est pasteur Mike, ils ont embauché dans le plateau. Et toi, tu veux te séparer de maman Tina à cause de 47 000 $, où tu peux stocker apôtre Léopold Mutombo. Denis Les. Bah, qu'on s'est servi na Tina pour détruire. Supporter. Voilà. Je crois, Hollandi,
ngambu tunolobi yango to papa Fisto comment est-ce que yo ozotaki basala nzambe mikolo tena otaki basala nzambe te ba fait ce qui information bimi il faut to loba yango nous devons dénoncer makambu ya mabeboye po ezonga shooter yo pe muto otala ngai lo nandai mosala nzambe wa bengai to na papa Fisto yo to bali ko banga wa mikolo te ko banga ngai te tamola ka droite po bino ozali ba fonctionnaire à vient nzambe ozali batu oyo il faut to bo prêcher un exemple mais comme une prophétie Léon a parcelle de la foi à côté oui c'est vrai à te qui toka lobi mais et ça la parcelle dans sous même quand prophète comme ça prophétie ce qui appelle sur prophétie oh mutu ba kufa ngana prophétisa mutu ntela kufa kufi mutu ntela kufa kufi oh kasi qui vous dit que ceux qui ont prophétisé on a prophétisé mutu songolo pakala akufa ceux qui ont prophétisé dans ma tête qui ont dengwana obandi ko zela mutu wana pe akufa oli osambela nzambe pona mawana nzambe esalima ndeko wana liwezo ete me osambela nzambe mutu wana akufa pona prophétie nanga ekokisama soki ka mutu wana akufi oleki na télévision nalobaki nini omoni te nalobaki ki ete na okufa akufi shame à toi honte à vous yaya soki omoni message ndengo wana nzambe atalisi yo ke mutu ete na okufa opesi ba mutu expliquer benga ndeko wana na mikolo oyo ya réseaux sociaux comme na vitesse so na numéro na été et mne ko zo été benga biso na radio lokole le kana radio lokole ya annoncer akotala ba artiste ba politicien nyo surtout ba ta branche na radio lokole ba ko message comme na beaucoup sambela ko pesa prophétie ya mutu te o bandaka kozela po esalema yo o sepela e la va grade ngana prophétisaka ekosalema na prophétisaki boye e salami wanza ba contente na est-ce que komi to solika pembe c'est là nga j'aime quoi ya to solika pembe tala na baloba oyo nde to silisi émission ya lelo bosala ki ebele ya kotala biso ndeko ba o basala ki biso live awa merci ceux qui ont juste sorti en sima to sengine loko moko partager émission oyo peut-être ndeko moko ana problème oyo ezoleka awa peut-être maman moko moi na ya kosaka ya kena église akena église mo so ezaka mama d'indesté n'importe quelle église moi la race est maman tous la répétition to que l'église maman lembi pa yebi kizama makambu ya nzambe nzoka makambu esa na makuna makambu ya somo to salaka angele est-ce que bokomi to solika pembe otali biso soki ozana le sola ko pesa benga biso soko zubiso te comme tu ngata tika audio ali solo na yo to ko beta li solo kaka ndengo lingi to beta yango soko lingi tanga kombo to kotanga kombo soki po boy tanga kombo te to kotanga kombo te biso to fonctionnaka ndengo wana. Allez, on se retrouve prochainement na numéro sur Radio Lokole Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé d'affaires à tous hein. Chap chap. Et tchara. Kombo nangai Fiston Pelende Tata ya Sedek. Merci na sponsor officiel ya chaîne Oyo Radio Lokole. Il s'appelle Michael Josh. C'est aussi pour s'habituer déjà vous bien Michael Josh. Logo auto griffe ya mwana mboka basé aux États-Unis et pas wapi ya soki olingi osomba bilamba ya marque kota bongo na et pas Michael Josh surtout bilamba ya sécurité nyon surtout non besoin kota pas Michael Josh au komona yango. Ce qui est spécial c'est quoi? Til le 30 avril Oyo Michael Josh a quitté si bongo ba montre bongo batunde ba liko sobo ba montre talaka montre haute résistance montre Oyo okoko tona kata mai okoko polo na mbula okoko soko na mbula na nkona plage ekolongwate confort benga Michael Josh pona ozo montre ya kitoko na moins cher kititalo yo pe muto lingara kolata bongo ba super wax hollandais Michael Josh a sali promotion sika boye kaka 50 pièces te ata parti à 2 3 4 5 pièces benga Michael Josh comme ça okozwa livraison à domicile soki ozali na moyen kokota na site ya Michael Josh te Michael Josh LLC benga biso to continuer au lien site wana topé toko pesa yo numéro ya service clientèle ya Michael Josh voilà ekendaka ndengo wana pona yo muto mitungisa ma poison en nzoto to bateli yo poison to ke na affecte wapi benga biso toko chayo en contact kama ndeko o ba na anti poison pona yo o bongama on ne sait jamais yaya fabi to tika kala baninga otika kala makambo échanger est-ce que comprendre anti poison ezali benga biso o to loba kite tolobi.
ngana mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro